Mbote bandeko balandi ya télévision lokole bisika nyonso tu bozwami bandeko affaire oyo ya mwana na biso ya koko na biso ya leki na biso Peniel et ça fait couler beaucoup d'encre nde balobaka na lopoto ezosila te bavideo ezo se multiplier toyebi te bavideo wana ezali na cadre badelure ndenge moko Peniel alingaka delure to ndenge nini bokolimisa biso tolingi komona na te mais botalaka bafoto toteli bafoto wana tomeki koselectionne différentes voice toyokisa bino totalisa bino entre Peniel na Jackpot na Denis Lesi nani aza na raison. Denis Lesi alobaki ke ezalaki relation moko d'amitié apresentaki bango bayeba basalaka bacamarade mais ils sont allés plus loin. Finalement biso awa na raté le colonel ne comprend pas ndenge boyeke biso toyaka na pièce contre pièce tolandaki baanalyse ndeko mosusu tolandaki Denis Lesi boyoka nanu tozonkela bino oyo Denis Lesi akoloba na oyo bandeko mosusu bakoloba tobanda bongo na Denis Lesi qu'est-ce qu'il pense ye asalaki makambo wana mpo na nini boyoka nanu audio ya Denis Lesi oyo basalaki émission ye na ndeko na biso Chilusi Vincent et puis tozonga toyoka nanu Denis Lesi elobi nango eloko te pananga mpo nayebi Peniel aza mobulu te Peniel aza esco te Peniel asedaka na n'importe qui te Peniel quand il sort avec quelqu'un c'est une personne azali na copain aux États-Unis ntango nayebi te so basuki wapi auti na Mike azala na mobali mosusu te. On peut reprocher à Peniel toutes les choses du monde. On ne peut pas reprocher la prostitution à Peniel, on ne peut pas restituer le vol à Peniel, c'est pas une fille matérialiste. Mais na kati ya amitié relation boza nango so boza bami ou ba copain ou bami bon yo lobi ke on sale mutu course ou sale course wala soke pour moi un fanatique pe Peniel. Ok, voilà tozolanda Denis Lesi nde azokoloba pas de souci. Donc Jackpot yekutu azalaki fanatique ya Peniel. Jackpot azalaki fanatique ya Peniel wana ndenge Denis Lesi azoloba. Toyoka ina continue. Fanatique ya Peniel. Alors ça Amélie nani combien? Donc je peux pas tout dire ici. Mais c'est arrêté à bloquer sur compte Instagram na ye. Ekomi konande. Neni Peniel le comité ngao tata le yo. Tant que na bolingo basene ba pesa. Non, ne faut pas dire trop de choses bolingoté. Les gens peuvent vivre, les gens peuvent être en relation copain-copine, les gens peuvent être en relation. En fait, les semis qui sont à la TV. Parce que moi je ne confie pas. Mais là, on va la TV. Donc, ils ont peut-être relation. C'est mon petit. Donc, tu nous confirmes que dans sa vie, je ne connais rien de leurs relations privées. Na la notelo, na zarola notelo anate. Ah, donc, yo pour yebi noter. Na yebi bien mam oyo de mesoloba. Donc, ça, il m'a stambali au yebi. Na yebi mamuna bangote. Ok. Ce que je sais, ce sont des amis. Ok. Des bons amis. Parce que ceux qui Peniel, yé alinga ki boa balaye. Donc, bo ka Denis Lesi, Denis Lesi alobi ayeb mama bolingo na bangote. Donc, à présenter qui est comme étant ami. Tout ça l'analyse très bien bisonabino et longo et puis on va parler à la fin. Tout là, tout continue. Officiellement, il allait se présenter chez sa famille, non? Même si les amis copains, babazaki benda mourir. Ceux qui a lobby à sa vidéo, abimisango. Moi, je l'autorise. Mais ils sont les autres bêta mabalou. Donc, boyo kine Denis Salobi. Tala makambo sika mutakalisation ya Peniel le Witi. Denis Lesi option to yebi ka fantaka Peniel aza mwana na ye a tout nit. Babino basalo baono parce que Jackpot alobaki asala ba vidéo kutu ya mutakala ya Peniel. Qu'est-ce que Denis Lesi a dit? Soka sana ba vidéo a publié tout le monde. Kasi yango a publié sur Peniel, to continuer, to yoka. Bio bobebani na Jackpot, bobebani parce que oui, parce que yo zo ki Peniel le mec est pas mutu moko boy. Non, voilà, papa soloka ezo pas. Peniel gande to uta na Peniel na succès. Mais mec pas mutu mo pas très non. Donc mutu o basolo ba memaki Peniel. Fallait Afrique du Sud, mutu wana azala awa trobi Jimmy Belao. Comme on a eu Jimmy Belao. Oui, c'est vrai, je confirme que Peniel alingai aya l'Afrique du Sud, Jimmy Belao onde abegisaki. Bon intention nini?
peut-être ndenge asepelaka asalaka badelure na ye alingaka abengisa ye aya awa mais toyokaki lisusu il paraît jackpot taokai ndenge wana aventure oyo boyokaki banga bakorona wana surtout wana mutu mosu aye kosala tese na place ya peniel consort bamontaki yango mpa jackpot mpo na kaita mbutu peniel akende te voilà to continuer. Peniel, moi j'ai reçu des appels du président de la République, des présidents d'Afrique, j'ai reçu des directeurs de cabinet africains, des ministres, des généraux, des gens comme ça. Je n'ai pas cédé. Yoganga bien. Au moins, dans un caractère, moi, de laisser en l'air. Moi, je gère bien ma famille. Ça, c'est un. Deux. Et si jackpot veut me alinga mimanga boui na omemaye, à faire attention là, je suis trop dangereux. Surtout quand on veut si on veut toucher à votre épouse. Hein. Là, je vais me fâcher sérieusement. Et quand je me fâche, c'est sérieux. On me dit la maîtrise. J'ai des maîtrises. Mais elle a comme un morceau manque de maîtrise et aux habités. Nabanga mutute, mutambo on peut asati. Ba union ça va débrouillard, ba 100, ba 200, ba 1000, ba 2000. Moi je suis un patron. Na traitaka ba Bedachou, na traitaka ba Mamolive, na traitaka Kabila, na traitaka ba Félix, na traitaka ba de Teta, na traitaka ba grand leader ya mboka oyo na libanda ya mboka. Atretana ba ndikonanga ou ba Edgar Ngesu ba to makasi. Ba to lokola ba Linel Sassou nongo na nganeve nanga. Et cette histoire là ba yiba ba ndoi paraître ba photo ba publier ya nana mona. Parce que bah je le mets en défi. Je le mets en défi. Apparaît-il la commune à Néo de l'Esago au Tegasso et Nani. Karine avec beaucoup de respect. Oui, bien. Binonio Sobozali Bato Abedachou. Il faut faire attention. Faut faire attention. Karine, Peniel, on doit t'abed. Non, Karine, tout. Il y a ma chaîne où va collaborer à Bedachou. Bedachou, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est tout ça. Il faut faire attention. Karine a kota mamunote. Banda yo banana nzondo ti na hein. Mamusa la. Alors bisa Peniel là, zoom sa amitié. Ce bazai na amitié ou relation moi je sais pas, il veut plus. Il m'a dit papa, je ne vais plus telle personne. Je ne vais plus parler avec lui, je ne vais plus. T'as tenu raison, je ne vais plus respecter ma volonté à sa majeur. N'a kota vinay. Quand il dit il ne veut plus. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est dit autour de cette histoire? En tout cas, vous nous rassurez que Peniel Azana est. Va saluer les gars campagne au diaboliser. Oh, oui, les gars, bon, Nayogi, Jackpot a bien gagné, vieux, Peniel a bloqué, comment on appelle ça? Compte, comment il y a yo yebsainga ote na bo compte sagama ngo ekomi code comme pas Peniel. Ça peut ça qui est là. Bon, après c'est na confiance là il va oh. Ozande boy ba sentiment. Ozande muta ba sentiment. Mibalo otala ngai. Botika ba sentiment. Oya okoma na isika musupe okutani na libendi. Na ebise est-ce que ça suit que juridiquement Peniel est capable? Il t'a fait ça. Ote mena. Voilà, je crois que Kibongo de Ndesi. Donc il y a une relation na niveau comme wana ya kumsaki yango ndengo wana te. Kasi Jackpot azo claim do en anglais azo lo ba ke ye mutayela ki ye Peniel cop wana ezalaki Denis Lesi. Ba nan ba banaki nde cop wana. Pona ba yela ye Peniel. Toyoka analyse ya bandeko na biso basali ya Congo elengi Bolanda mutu oyo ayelaki ebandaki ndenge nini toka mukebo oyo ebandaki nini batu nini oyo bayelaki ye kopo wana toyoka et puis tosonga sukoto boki de nile site sukoto yoka batu bayaki na kopo wana ya Peniel ebandaki ndenge nini baya pas de nile site ba pa Jackpot Tolanda mo ba dira cha batu trop to beta e 12 to boya pesa e numéro to final ai après moment to mo solo al sou bien te ne Peniel ayaka donc Peniel aye maman Jackpot ça coûte na nini cité du fleuve et hôtel du fleuve to vanda biso coûte 3 banini to moni Peniel ba vidéo na Denis Lesi Jackpot petit on a Jackpot tout a été gaza ba wana
avant to compter ba oloba ba sa commissionnaire o ba na bolingo ya jackpot na Peniel ndenge bandaki ba commissionnaire nde ba oloba to landa ba commissionnaire beaucoup Mike Alambai on comprend maman de biso non aza Peniel bani ils appellent du solo to la lisana un moment to vanda pe na parler ambiance jackpot abinga na bani là na posa na kutana na Peniel on comprend biso pe to zana coordonner Peniel te ni logo de ni jackpot ni ça voulait faire sur Instagram ni logo de to se suivana te to benga yemoko Denis Lesi le commissionnaire collègue to benga FV yande au calme et ça na bien déjà bandi mi Denis Lesi bana ba commentaire baza ba yoka ils ont le coup de vérité non c'est pas que c'est monsieur la vérité tellement que collègue na biso Denis Lesi a lobby que non ba rigokin basalaki biso et pas la biso c'est la vérité rien que la vérité comprendre malamoko vient le bigena neza boy nazana nani ni rotana tukomi pe rotana na tukuta bazali 3 na maître moko boyana après tant to kiti pote que hôtel du fleuve to l'on se peut pas 22h maître wana zila apesi Peniel 100 balles apesi Denis Lesi la dina izamuki bakisa bon vu que na ba ki peut mettre wana te to continue ka tant to continue ka to ke pas jackpot na hôtel du fleuve to bandi ba bando solo la na après moment Denis Lesi c'est peut pas 1 heure et 0 heure on a des abonnés jackpot apesi nga whisky mais na lobi ke na ba été apesi tanga kala wana ba commissionnaire ba loba jackpot apesi ai 1500 balles apesi 1500 balles voilà ça Denis Lesi donc apesi 1500 balles Denis Lesi mutema mabe akende pas jackpot loba donc Denis Lesi a livré Peniel par jackpot pour 1500 balles, $1500. Vérité, vous voyez, tout ça, la analyse. Parce que y a pièce contre pièce. Vous voyez, Denis Lesi a présenté comme état ami normal, mais niveau à combien de temps il était, tout le monde a jackpot. Dans le pas jackpot, Albi qui non, bah, plutôt, beaucoup de gens ont été à comprendre. Beaucoup de gens ont été au moins bon. Vu que jackpot man a mai a fongo libisoje na tongo to kutani wana banini Daniel alonga na ba 1800 $1800 na bout même bout wana yemo kwa kisebiso ke non pas pesa boy so ba pesi biso nini demi ba so ya faut pesa 2000 balles ba pesi na bo na sebino bo zota moi 500 na bino mais déjà ta ba bon ya ba pesi 1800 comprendre faut aller jusqu'à quoi qui n'est pas possible de faire un bâti finalement on va bâtir au pèse la roue donc Denis Lesi bah il y a coopération à 1500 balles 1800 balles va promettre on payer en 500 balles faire payer en 800 balles non on va payer en 800 balles te allez on va commissionner ba pandi ndeke donc makambango bino mo aboye ba to ka siko jackpot so ko jackpot a oloba et puis to silisa jackpot yemo azoloba nini. Voilà, côté jackpot. Jackpot. Voilà. Tozera. Jackpot. Aloba. Jackpot aloba. Tocha jackpot. Yoka siko jackpot. Zela. To côté la bino au même temps. To caler les bino. Voilà. Voilà. Toyoka. Bon. Toyoka.
petit. Rigo Kill. Voilà. Toi, parce que on a ce live, mais les lots dans la live, les lots parce que bato mosusu bapekisi nga ata bavoka na yango kutu bapekisi nga babe nasala live te ife nasala mpe live po biso tutu wa bacongolais. Alors eloko moko eza wana ke Congo eza misike ti sikoyo namoni banga moko bana omona ke Congo eza misike tata parce que Congo eza na baproblème moko ndeko na o moko akobare yo aolingaka sisa o gaz Deniles webike Deniles ababoyinga fort na ba émission tout asali mais nga nafutela Deniles classe ya ba neti lelo ata ba 3 fois déjà na pesa mbongo Deniles c'est un grand escroc tialo bagia pasteur wana la ne pasteur te alors ngape pichona penel wana ngana eba penel te penel ngana eba ke pa Deniles ela nga penel abike za cop oh ya zo eka eza cop bolinga na te eza cop yo changa mola mo bungana kenanga alors ça veut dire comment qu'on utiliser penel pour na cop bala mais si lelo ateka penel yene commissionnaire à penel alors lelo ba fille belé wala ndabiso ba bulolo wa biso mibali ndeto amte amabe biso mibali biso do todo panza penel na TV todo sala eba todo panza mamutaka na ngai na kwa kiata vidéo penel te na réseaux sociaux parce que naza ata wana te mon frère bamitaka la lelo penel bimi eza bamitaka la Jona e wana obazali na États-Unis so tali ba vidéo wana bien so tali ba porte omona ke wana eza États-Unis eza te ba profiter ndenge ba master nga ba osala ba nini ba nani ba ken piana ne ba olo baki to la kisawu takala nao donc ça Instagram a jackpot ngaso ngina beta bino mama penel boka ma fort penel nenga la bongo pona nga moni za sorcière la fille mo boy nzambe ali bali misangano ne na loba abongo eza nzambe aza vraiment apesa na nene na bango fille wana ilo ni na sa te pona fille wana za la bien Barigo King badawana ngana kina kin na babul na ngana tonga site touristique na ngana maluku na sala mamutu na ngabula pele penel Range Rover Barigo King badawana toyebi pour la moni pecho na bi ada mwasi oni biso de za mo fait vana libana mboka siko il faut pas la congolais jamais mutumo boite ya govana libana mboka lo bakia bala mutumo to bita il faut pas la congolais so za nai mais ce que ba congolais ngo ba mona biso lo ba étranger tant to zonga Congo ba mona biso lo ba étranger lo ba Nigeria lo ba na Cameroun mais to za ba congolais zo bon pecho le no ni na sala na ite na sala tout pour na za bien ozo comprendre sala tout pour na za bien mais petit mo donc bande ko bolanda wana jackpot nde azoloba jackpot azo expliquer yena Peniel vina nini donc Deniles elle qui elle qui jackpot Peniel comme état cop il pas penser qui est mbongo na tour na Deniles sur un peu ba commissionnaire mbongo ameli bango kama makambe baby et puis Deniles bossa na terre abale ko senga mutaka la Peniel amona yango ba balansango jackpot yo azoboya abeza yete soko tali wa ba porte wana eza ya Congo te eza ya États-Unis. Donc c'est Richard, bon comme ton Richard mobile né à Cameroun ça peut gagner à les États-Unis kuna pour bona ikanda yango na publier. To continue ka jackpot, to continue. Wancho Deniles pe alalaki na ba vimo boy. Azoteka petit, azobenga petit. Azolakise ba jom susu banini. Alors, nanga mona vanika kimia na otala ponga ba lo batela ba silence na otala na. Tama Deniles ça. Bon, en fait, en réalité, vous avez pénal à Bolingo et à moi, là. Mais mon cher, si vous avez un moumi, yo moi, il y a si vous avez un moumi, Bolingo est un mystique fort. Bolingo est un moumi, puis ce mot de baraté, Bolingo est un nid. Vous avez un souci, Balinga, Bandumba, Babala, Bandumba, Babala. A signé ma balindumba, Bafinga, mais oh, mais on a Bandumba, mais il y a occupé, n'a été, pour aligner mon mine. Alors,
petit wana azalaki petit moko boye abaolingaka tozala nomoni tozala na ye azala mwa mayele petit yango na bango ba réseaux sociaux na bitin petit zwa ba Instagram na nga aza musicien banini yo zwa ngo simbaka yango parce que naza nga moko esimba te ke nasala boye nasala ozo comprendre petit oyo esangaki aza arondo oyo na zemi na donc boyoki donc Jackpot ye moko nazwaki ba telefone ba compte na ye ya Instagram ba WhatsApp ba Facebook ye moko na pesa ke na confiance wana ke ya mwasi na ya kobala chéri na pesa na mot de passe pour na Peniel a manager yango ko manager o manager ki wana yango Peniel a bizaki na Instagram ya Jackpot to ngeni bino mo pesa réponse biso sala ka pièce contre pièce to ka siko makambo zemi bana ngeni zemi ndeni ona wondo pampa abi c'est bon tout ça on tout ça na obota vous comprenez ti petit na Jackpot pardon on mona ba test wana na bimara jumo na gena chantier agena chantier na ko fesa misala na ozonga mona ba test mi bala la kisinga de test ana wondo alors na bige na binga docteur nanga aya ola ataote docteur no te na boy na ba docteur ba ninga ifika ke ga États-Unis na usasa ba test petit na ngai yo na kino nga ba docteur na ngai ya oya tina pale a usalo ba ni oya ifika ke ga États-Unis na mona mo petrol mama ne poli ozo mbona moi si fa la rana sa mobile jamais moi ça goza ligola mobile mon frère impolitesse ya grave alors ngani eza bongo na olo ba chambe nga goza na ngani eza bongo mon frère na linga ba mumia marque china ba indien ba chinoise ba ni tout pichwa na kuta ko bangi sanga ni lo te mais ezala ega to pesa que chance parce que eza congolaise moni parce que ndi ona biso mwasi ya Congo ebike o congolaise to pesa chance mais linga ki chance na ngote mon frère lelo azoloba ke yo ye aboyaki ngam na chasse na pale shenga ngam na bingani na pale mais na kina za kovande pa mama na bango asalaka ba bilokos mon frère azaki na place avanda te mon frère azaki shenga na zio na hotel di flip to vandi chambre mo bakangie lelo baologo ba beda show o banani ba futele ba mbongo pona bima mon frère n'importe quoi mon frère c'est moi qui a payé l'argent kwa mwana na bima na kasho famille nini ya ne pesa mbongo mon frère ya rien no money ngam na futa mbongo passer denile sakei aventurier ko iba ako senga mbongo pa ese ngani za bona ko be pa be da show banana ko senga mbongo nga iba ino ndeni ese ba jeno balenga la ta biso to simba biloko ba papa te to boko la biloko papa te on fait to sala la vie na biso moko ya biso ba gen biso to mbongo ba père alors denile sake wa 5 asali ma mandiatisme ne pa ba gen no banga azwi ba mbongo ayebo abomi mbongo na poche na avocat na mon frère avocat na témoin adeni za bisa mbongo te sika ke na singa mbongo petit wa Peniel avant 3 jours na cachot mon frère chiffre. Voilà, je crois que l'histoire, donc, biso a on a regardé le collet et c'est la pièce contre pièce. Tu expliques bien, tu biso to voya ko lobakaka soki denilesi a lobby. Boki denilesi tenga lobby que ataki bango na relation ya amitié pe ça qui cop denilesi pas avec né innocent boki ba commissionnaire ba lobby ndenge bandaki ba expliquer et puis ne ba ko la cop que ce qui va ju 1500 to 2000 ba commissionnaire wana ba kozona bango 500 ye a kozwa 1000 et comme ça la pesa bango 1800 fallait quand même apesa bango 500 bango apesi bango te ta niveau de commune et puis denile si ye moko ayebisa ki Jackpot ke eza cop jouera petit et quand ndenga oloba to yoki donc comme bagarre d'esprit denile ça ba za patron aza boye aza mais patron senga te ba senga ou bien ça histoire qui musicien ton directeur qui pasteur wana to tuni kaka biso tchaka commentaire te biso présentera plutôt pièce contre pièce donc histoire à Peniel comment est-ce que essayé Jackpot dans la zemi Jackpot alinga benga médecin na ya boy te fa ke aux États-Unis
na éviter na boule ning états-unis na ba sombele billet pas jackpot moi argent de poche pour na abenda la to ning tanga comme états-unis nga banini que zemelongwe to zaki lukuta mais abenda moi mufuku na éviter to lobika to sala ka analyse donc c'est un peu ça donc tu as que lelo pour na kosala ka analyse pièce contre pièce. Merci na bandeko oyo ba sala ki émission wana ndeko Vincent Chilus oya Denilesi merci na ndeko bandeko msupe ya Congo elengi o ba sala symbiose ba sangisaki conférence na live ya njako biso jackpot. Quant à nous mesdames messieurs, merci na bino bolandi biso bo partager bo s'abonner massivement na Radio Lokole TV chaîne na bino et pas wapi papa afandaka apesaka conseil ya solo na bana to solo en famille na Radio Lokole pour s'abonner ndeko na lisolo ya kopesa pona ko beta ko sunga ndeko benga biso na biso na rédaction plus 27 67 64 320 85 soko totanga kombo tokotanga kombo soko boy totanga kombo tokotanga kombo te voilà et kendaka ndengo wana awa epai na biso. Merci na mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une spaghetti, coordonnatrice ya Radio Lokole Télévision, mais aussi à Twin Family 24 TV. Bon s'abonner na ma chaîne Sombale wana. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. Tala émission ngoyo bo partager. Partagez. Chap chap. Et tchara.